Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bantango ya Congo na momoko ya mboka e.com. Bantango ya Congo na momoko ya mboka e.com. Socio-culturel politique ya mboka e awai. www.bomokoyambokaye.com www ya dadae Dadi Bajikila les princes monzale www.bomokoyambokaye.com. Un vivant merci à Jean Belvakangala en Belgique. Je redis encore une fois, Maman Wiva, hein, la dame de Djadja, nous disons un big merci. Non seulement à toi aussi, à Patrick Momo, hein, le valable, les coordonnateurs les plus vivants. Mais merci. Merci. La première, Toroya Lissousou. Merci. Au revoir. Kolo site zakaka moko kombo na ngope bo moko ya mboka.com so lingi ba message makam nyonso ba publicité olingi omona na pe bien ya kaka na site na biso www.bomokoyamboka.com esimba mina yemoko digital momo yepe.com. No mona ba ser na biso Jili do mona ka basi kitoko na mibali kitoko talaka yo mo bino mo botalaka bomokoyamboka.com. Merci beaucoup ma soeur. Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Un vivant merci à Jean Belvakangala en Belgique. Je redis encore une fois, Maman Wiva, hein, la dame de Djadja, nous disons un big merci. Non seulement à toi aussi, à Patrick Momo, hein, le valable, les coordonnateurs les plus vivants. Mais merci. Merci. La première, Toroya Lissousou. Merci. Au revoir. www.bomokoyamboka.com. Hey, digital ba mama. Bomokoyamboka betingo ngangiri ba peti bolongwa nantela bomokoyamboka fiakola fiku fion. Bomokoyamboka fiakoli fiku fion. Pour nos internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bantango ya Congo na momoko ya mboka e.com. Bantango ya Congo na momoko ya mboka e.com. Socio-culturel politique ya mboka e awai. www.bomokoyambokaye.com www ya dadae Dadi Bajikila les princes monzale www.bomokoyambokaye.com. Événement c'est le prince monzale. C'est leader, les leaders, il y a tous les massolos. Nous on a les 23, tu as un événement. Oh non, nous on a Bomoko ya Mboka. Faites moko beaucoup de langue liberté parce que ba play tout ya Suède, la bengi Sibino, ba mama tout, ba momi tout, tous les play oh ba sur l'arabien.
comprendre. Donc tu bengi sibino boya osala masolo. Comprendre. Donc moko ils a sorti officiel ya bomoko ya mboka oyo ke et sur la pona ba jeune tout de noko tout de Scandinavie partout na Paris. A plus so bengi ça batutu oyo basalaka na bomoko ya mboka na Paris na Belgique tina kin bamsu bazu de visa. Comprendre bazo kita kalaté les 15 ans baza déjà en Suède. Donc yango to bengi sibino tout ya monique non ngai attaque leader attaque non muto na solaka bien na mboko yo leader ya masolo ya mboko yo yango na bengi sibino tout ba mama ba papa tout le monde na Suède boya ebele boya bo participer na soirée wana sortie officielle ya bomoko ya mboka ya bomoko ya mboka ya bomoko ya mboka ya yemoko PDG hein Patrick Momo les seuls qui me restent oyo osola na ba site ya mikolo yo so dans na site ya mboka bomoko ya mboka te ça veut dire que non ozo ya kochola donc yango na bengisi tout le monde ba mama tout o ba Zamuz ba Jean-Marie Beranga ba Tutu o mona que non ba Sandra Labelle Sandrine ya Jema tout le monde boya na soirée wana eza gratuit en plus soirée wana tu peux se logoter soirée wana tu peux se logoter oh donc soirée gratuit au foot logoter au mela au fele kolia au fele makamune auto fele donc nyo surtout boya attaque les presse mondiale te invité yemoko PDG yemoko donc digital PDG digital hein na bengsi bana Irlande donc Eric Momo hein masana ngai moko peza ka na Irlande Didier hein donc batutu ya Irlande boya Paris Belgique Suisse partout boya donc ils ont grand événement ils ont sorti officielle il y a bomoko ya mboka en plus ils sont gratuits. Kolia, Komela, nous sommes gratuits. Doit rentrer, nol. Donc il y a Ophélie. Donc il y a un autre bien ici, tout. Pour nos internautes, Boboko ya Mboka. Bienvenue sur www.bomokoyamboka.com. L'impératrice show. Na website binoké vibration sengene ya na kataba site. Je veux vous faire vibrer moi l'impératrice. Na cadre ka ya vibration par rapport à sortie na biso officiel et bomoko ezobima officiellement le 23 na Stockholm et invité l'impératrice na Stockholm veut dire Suède ngana bino et vrai mommy et vrai Joe et vrai tonton et vrai tantine et moi na bino mnou bazoyat na terrain na bino ngina mona bino non s'oppose à la présence na barbecue na biso officiel et ça gratuit pour tout le monde qui veut participer. Boza toujours welcome débat loba l'impératrice parmi vous na Stockholm kaka na Stockholm l'impératrice en zalawana parmi bino non invité bino lisusu bozala ebele bozangate so bolinga vraiment l'impératrice so bolinga bomoko oyate so yete belozui 0 et ozwa 0 non c'est plana 0 muntute veut dire que so oza vrai mommy oza vrai mommy na telemela bino nanu
vraiment mis le quoi l'impératrice, hein, au kokozanga te. Soza vrai Dieu le quoi, hein, Séraphin Kachama, au kokozanga te. Soza vrai tonton, hein, le quoi là, digital momo, au kokozanga jamais, hein, les 23 ans rendez-vous, hein, entre Ngana Bino, Bana Suède, hein, Ngana les Labino, hein, Ngana les Labino, on appelle la Ebike, Bino pe bolela Bino l'impératrice. L'impératrice en CP la makasi na Suède. Eh, ba tonton ya ching ching, hein? Botaka l'impératrice moi na bino, hein? Botaka l'impératrice, botala l'impératrice, hein? Hein? Alors, les 23 ans rendez-vous entre nous la bino, Nino Lobezate, Ezakake, soyez nombreux, il faut venir. Bisous, bisous. Eza bomoko ya mboka.com topesi bino nyonso mbote ebele pe ba journée elamo toyelele pa la bino juste pour se présenter pour vous dire que toza na journée moko spéciale nde bomoni awa tovani na El Crebodet na mai na piscine to grilla ki to lie to meli to sepeli donc eza juste un début mais suite nango ezali le 23 août donc à partir de 14h na Youth Centrum bino nyonso bozali le bienvenu bozali welcome bozali boye bolamu tokolia tokomela pona ko fêter sortie ya bomoko ya mboka.com oyo esalami nanani na digital o bino nyonso boyebi Patrick Momo et puis bandeko ebele basangani na kati kolieza ko ofele komela ofele koseka ofele kobina ofele bozali welcome boya ebele ba Dieu a bien ma chérie a bien bana bien ma famille a bien bomoko ya mboka.com tozali awa na katikati ya Kin donc na Kinshasa la capitale o eza capitale ya RDC bomoko ya mboka ndenge kaka toza kolobaki non tosimba na liboke tozala lisanga bomoko ya mboka nde sangisi biso yango nde mutu siko ekolanda ngai suka na Kini awa place na yali donc naza na esengo ya trop na kuti bomoko ya mboka déjà donc makunzi efanda kolinga te ke non olika oya soki neloko no soki uti soki wapi soki po ekobana ndenge ni te bomoko ya mboka nde fandisi masolo bomoko ya mboka efandisi makolo masolo na ye awa na kati ya Kini bana mboka bayebi yango déjà ndenge ezali e nga naza na kati ya Kini na minute nazalisa bino donc le 16 nazozonga na Suède mpo na yaki napesela kaka mpo na ntina bomoko ya mboka le 16 nazozonga na Suède bana Suède tokokutana parce que le 23 donc ekozala ya kobeba pour la sortie officielle hein? Sortie officielle de tobengisi bino tout bana Panama bana Bruxelles bana États-Unis partout dans le monde bandeko ya Finlande bandeko ya Norvège bino tout boya to fan de sika moko po to bimisa lisusu eloko pe na sortie officielle le 23 donc tokutana ana tokosolola bien tokosepela mpona masolo yango ndenge ezali kolia ezali nango ya ofele donc komela nyonso tout donc tobongisi yango et puis nga mpe ndenge naza awa donc naza komema donc bakwango wakiniko toujours mpo kaka na masolo wana sortie officielle donc bokolia mpe bakwanga akino nazomemela bino yango mpenza donc ya bien donc nabengisi bino kaka le 23 tokutana mpo nga moko na kozala wana masolo digital kitoko ekemba bandeko bana bakokoloko toza koevite bino na bomoko ya mboka bomoko tosangana baza kobima mokolo ya liboso boyebake boya ebele na boso koya na tono na ngai awa tokotumba taba tokotumba soso naza kosenga na bana nyonso ya Scandinavie e mpona nini mpe banorvégien baya mpe te mpo nini te bato ya Danemark mpe baya te tokokutana le 23 eza jour moko moto akoboya soki oye te kotuna te pote okorate soki orate eza malamu te yango esamba kaka mbala moko mpe mbala moko na mokolo ata basali yango ekomi basali ekomi oyo te mbala mibale te
moko ya liboso nde ezali yango naza mingi koloba te na bino mingi naza kobenga naza kopesa mbote mingi na Houston epai ya Denis Mambakasa na ma bebe boya na Stockholm boya okuta to okuta na kati ya bomoko tozo ko éviter bino na tomo bino libala malamu. Bye. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos a convidar toda a gente em Suécia. Estão convidados no dia 23 de agosto, sem falta, do Bomoko Yamboka. Até como que eu posso dizer no sítio Bomoko Yamboka? É mais um sítio boa. Só estou a falar, só tem que chegar dia 23 de agosto. Sim, sem falta, 2014. Vai ser a beber, a dançar. Até não sei como que eu vou explicar isso. Estamos aqui, a vossa presença aqui é toda a gente sem falta. Agradeço muito bem toda a pessoa que vão chegar aí. Muito obrigado por todos. Bem, Edu, tchau. Sabino ka site ça international ngayo na ye lisusu ya bino Léon quoi na ko pese la pour na journal le 23 ba massa tout ozanga te sorti officiel ya site na bino yango Bomoko ya Mboka www.bomokoyamboka.com pona baga simba miemo na digital momo donc to kuta na biso nyonso le 23 août na Yubu Centrum à partir ba après-midi to zawana oyo ayebi Yubu Centrum tabenga ayebi numero na ngaya koko benga ye moko mukolo makambo digital momo na telefone boyebi bobengi tokutana le 23 sorti officiel ya si bino mo bobika Bomoko ya Mboka nena sanoka mboka feza la ka bo moko bomonga makamde le zo tambola o kuna baswani bo kuna basale bo kuna basaibo po mboka za moko te ya mbiso to na idéologie na ya kosangisa tous les Congolais kandi na lobaka dans le monde entier, Afrique, Océanie, Europe, na biso mo ato na kati Europe, to simbi masolo donc bino tout to kuta le 23, ba massa tout to kuta le 23. TKL production donc yomoko yebi donc jour wana donc Teresa ko beba na bengsi ba tout bozala wana donc boze belé mo ko tanga ba kombo ezate ba riki so motro bozanga te bino tout bozala jour wana ba Blanchard ba pasteur tout ya mboko bozanga te to bana yemoko pasteur John Kabwidi jour wana donc ozanga te oza sur terrain to bengi be évangéliste Eric évangéliste José apôtre Achille yemoko Thomas Peniel yo yebi masolo. Donc le 23 na yebi ko oza mutali boso place wana donc ozanga te to tiki ba tout donc ba to baze belé ba to ko boka baze belé donc to kutana ka le 23 boye belé donc na tiki ba petit donc Vincent na tiki donc libanga munene ote pa papa moi na nga exaucé na tiki Gédéon et puis mère à Palin donc
Joli samba donc mero akanga masolo kwa tela kande bomo na kande to abo donc ça y est donc mobulu ndeka na loba kaka site za moko bomoko ya mboka www.bomoko sema miye moko na digital momo to yeka na système a fimbo ndenge kaskita lobaka boyebi loko wana boyebi introduction wana kaka donc tu as un système a fimbo siko donc tozo fiakula kaka tozo fiakula tokuta le 23 totiki batu tout donc boye ebele babibi shibozanga te donc jour wana donc rines au fond ma maman na bana batu baota partout batu baota Paris donc biso eza site international bino mo bobiga système okoti na site okomona te ke o litungulo epola na site wana kono okomona ngepa na biso ezalaka te message eza moko tokota le 23 na Yublu Centrum le 23 août tozo préciser le 23 août na ba après-midi tozawana ya komela ezali koyano ne lokote yola takaso oza saper oyeka sopo oza bourgeois lokola le prince Monzali 3 fois donc bourgeois ya kaka na ki bourgeoisie na yo o soki ni komem la biso te o na ye na mwa secret na ngapona comme la te nyonso eza kuna boko lia boko mela donc boko bina musique nyonso ko betama o te ngana ke fait ni aba congolais to ba betaka misa musique tout ekozala donc bino nyonso boya tokuta le 23 août na Yublu Centrum donc yangwana quoi ciao tokuta le 23. Ouais, toye lisusu lelo na www.bomokoyamboka.com o esimbami na ye moko digital momoyepe.com toye lisusu pona olobela journée à le 23 to kutani biso nyonso na Yublu toza na journée o ezake ya inauguration ya site na biso mutu nyonso ya komela kolia nyonso ezali to éviter mutu nyonso alingi kosangana biso elongo. En tout cas, ser nangai Tete Kamani ye moko mukolo ya fondation Tete Lisungi ozala biso le 23 to bengi si oza welcome vie nangai le prince mondial est toujours na top to lingi journée wana pe atozala na yo elongo po yo ndem to simbi masola bomoko mopawa bomoko to suki wana merci. Can't you see? You were sent for more, but you know you're my heart and my sweetness. My sweetness. Is this love? I don't know, but I know what I'm feeling. Hey, my God be my witness. You're my princess. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She proves this love is sweet. Patrick Momo, Vedi Balobi. Bomoko mboka. La valeur n'atteint point de nombre d'années dit. Bomoko ya mboka. www.bomokoyamboka.com. C'était Call of Sweden. La fleur d'amour qui n'a jamais point besoin de saison pour fleurir. Boebikaka. Akuna matata. Le 23 août, j'étais. Ils ont yinda grave. Boye belé. J'invite tout le monde, ma vraie chérie, ma vrai Joe, ma patron, ma tambongo, ma bourgeois, ma sapeur. Inauguration pour la première fois en Suède. C'était Fanda. Babandari liboso, mais façon de rattraper bango. Legi bango kuna oleka. Babandari liboso, mais façon de rattraper bango. To legi bango na oleka. Bomoko ya mboka, avec l'homme que j'appelle l'homme digital, Patrick Momo, le PDG. Faut te respecter en bongo. Voilà. Pour juste dire que tout ça le 23, Yublu Centrum. Boye belé, ma vraie chérie, ma vraie Joe, ma maman, ma papa, ma pasteur, ma frère, ma soeur. Ils sont tous invité.
to inauguré le côté sopela ngo so ekene liboso eja liboso to yete na mutema be meyara et ça bien uyaka et ça bien parce que ninga za les angam na lobela Tekel of Sweden la seule fleur d'amour que tu n'as besoin jamais besoin de saison pour fleurir biganeza là ouais belé selon za ronengwana selon za ronengwana Patrick Momo homme digital mo bimbana e katsi libana makila na ya digital ya faut sentir site Tarabileng, site à danger. Après, si je suis tout, boya belé, ba vrai job, do boya belé pour te receper là. Et puis, elo eka musanga, mais c'est pas possible. Faut me le remettre dans la mongo. Bilo roto fele, ya ko mele o fele, ya ko lia ya o fele. Nous surtout o fele. Tala wati ba ba Belgique, ba France, pour toi, tout ça international, bomo ko mboka international. Ya maloba te ote, intéressant de la parler te. Ça va la Suède no comme international. Pour toza mokili mobimba kini toza Belgique toza France toza Suède toza Angola to conquérir ça veut dire toza biso za teno bo sale bo copier image te biso za to tinina na ordinateur Macintosh s'il vous plaît Apple tinina na ordinateur na caméra faut to lobela pour ba que non eza le 23 za oyinda Yaka, barbecue au fele, donc au lieu de mérite au langue, donc tu peux si on a bilo au lia, n'a bilo au mela au langue, tu peux si on a au langue au felo kenan. C'est comme ça, donnez ça le 23 to kutani, na yudu centrum Yaka. Ta la batue ba gozalawana, pardon Yaka. Il fait kachama. Ay ma vie va se changer puis na train mon peuple. Pour qu'il te renomme si sango, ba reconnaître. La beauté qui ne finit jamais fait cacher ma mère dans la montagne, mais fait maïve, danger. Pas bien okita. Grâce tole, bo bet tole bigara neza. Moi sambongo, grâce tole. Ngai moi sambongo, grâce tole. Tala moi sambongo belé. Toza le 23 et na mabe. Si vous regardez votre PC ba garçon couleur, ba PC garçon ma couleur na couleur. Léon, non. Tika. Non parce que le premier ça le 23 toya, to kutana. To sangana. To sopela si to soyi ekene liboso to sopela on soyi ekene liboso parce que n'y a pas souvent mais belé to solo là mais ezoya garçon kula solo belé déjà n'engue zangona tala tout ça international c'est bon le 23 ngala kota nga fona kende biga n'engue la masolo n'engue ça mais que bon ça n'a raté la valeur n'attend jamais le nombre d'années babandara mené toye to double bango to tsiki bango sino bo sano nwana. Et comme une OST, et c'est là qui va être bon. Nous sommes libres toujours. Bomoro-mboka. www.bomoro-mboka.com de Patrick Momo Digital, le PDG. Comme PDG, s'il a été président délégué directeur général Talara. À suivre, bon. Et bien, il faut la boire comme po. Maintenant, il faut comprendre que. Attention au saline n'engeni. Ça saline n'engeni. C'est un mot PPD. Tu as besoin que c'était pour une organisation de Banakara, non, bon, moi, je suis un peu de liboso. Pour y avoir aussi si tu as souka, on peut s'en faire mobimba. Garçon couleur, à suivre. I continue with you, yeah, exceptionally. The reason is spiritually. Speaking so drastically. International. Na benga vie na nga Robert Okoko. Nali shopping vieux le 23 vieux yaka na mer umuna masura kitoko na benga vieux na nga Sheriko na USB vieux kozanga te vieux yo il faut zala quoi et na bo sanité mère de mère. Ah, anana kotela. Bibis liweki. Kozanga te, il faut zala quoi. Toza na sortie officielle ya bomoko ya mboka. Angwana na ye koyebisa bandeko nyonso. Ya basi, ya mibali, comme ba papa, ba maman, bandeko bilenge lokola ngai, na bengsi bino boya jour le 23
Donc le 23 Moutoua Zangate, sortie officielle. Toro pambola nzambe parce que eloko moko te za la kazar. Nyo sera touché na mabongisa nzambe. Donc nzamba yeba kete. Eza na site moko oyo ekobima, oyo ekobouger mboko, ekobouger mokili.